Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Nanu na sala basha ya boete donc boya na sombi singa biloko moko ya cher na vie wana eza totano biloko sombi singa est-ce que on a vinga mona kokosomba ba oyo tala biloko ya cher botala ba épices botala omoni kotambo wana mwana eza mabe tati biso yango ozwika wana ya Boyan ne lekane. Da, ma 5 Stunden gewartet. Ja, wieder übertrieben. War? die kommen jetzt. Ja. Andeko lobi na si bomoni video tozaki na mwana supermarché asombisi nga babiloko oyo nyonso bozomona ba episo nyonso to asombisi nga et puis lelo alobaki mamanga moko tokota na cuisine na kolamba alambi na yepe bien biloko nyonso to bomonia siko botala dega atikeli nga na cuisine oyo nyonso to yasombaki yango lobi ba carotte ba champignon ba episo bozomona awa alambi na ye kitoko me botala siko botala dega atikeli nga na cuisine bomoni buyane omoni ninga atikeli nga siko ngani mnaosala musala oyo après avoir kolamba tolie pe kitoko mais alambi vraiment bravo Boyana puis allo la famille pona kozongisa ta mo cuisine boye na souffrir donc na kokite nazo basali mususu na kotisi na machine donc nazo continuer kaka kosala donc moi na lobi bon samedi ngam tu na kolamba mais modèle atika ki cuisine non. Mais on n'a pas de choix. Il faut un peu de la bana. Basala oyo bango balingi. Lobi na kende kotika. Tokende ki na supermarché. Asombi biloko. Oya koya kolambe la biso lelo. Alambi to lié vraiment kitoko. Mais modèle atika ki cuisine. Non. Na sali 2 heures du temps. Pour na konika bakaro. Na kokite. Na kotisi basali nanga. Na machine banzungu na niki na maboko ba verre basali na mbele tout ekoti nango na machine donc pour na samedi à lelo mama bija lobito suki boye bye toko lingo kende congé na kine tozalaka na adresse kaka moko na matongi na Irebu A37 mama bija lobi epa na biso osala séjour ya malamu ba chambre na biso ebandi à partir à $15 seulement soko kopesa na poto okopesa na euro soko kopesa na Congo kotinda kuna epa ya mama Nadine okopesa ye na dollar donc tozali na chambre salon cuisine moko eza na $40 mais mama bijo solola vraiment kitoko donc bongo nyonso toza nango yaka nango mama bijo akozwa azali susu na mususu oyo ya $35 aza pe na ba chambre à $20 aza pe na ba chambre ya $15 ba chambre na biso eza na nyonso na kati donc mama bija lobi contacter biso osala séjour na biso ya malamu osala séjour na yo ya malamu na matongi na Irebu A37 pour comprendre cela lobi séjour na biso parce que nga moko pe na salaka ba séjour na nga kuna na Congo contacter biso okozala jamais d'ici pour na okende kosala séjour na yo ya malamu na ba auberge na biso oyo mama bijwa salela bino na matongi na Irebu A37 mwana nde mutauti kolamba à cause de ça to filmer ki ndenge ezalaki salite to zongeli bino pona ko filmer ndenge to sali musala malgré nanu to silicité mais to lakisi bino quand même que mama azali mama parce que place oyo so mwana muki akota ko sala musala linaka kokate parce que tina bakaro et bakaro kuno zomona nyonso to ebotaki mafuta donc elambeli ekeseni. Bonsoir, bonjour. Dans votre occasion à émission dans la mukula lelo ngande ko la bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'or.
Maman Bijou don na ye kaka pour na kosolola ko pesa merci na batunyo surtout pesa biso confiance ou kene na auberge na biso o eza na matungi na Iribu A37. Maman Bijou alobi merci na bino parce que à cause ya ba témoignage na bino nde musa na biso kende kitoko. Merci na yo ndeko oyo partager ba vidéo danga, merci na yo ndeko oyo pesa ba numéro ya téléphone pour na batu ba benga biso pour na auberge na biso oyo eza na matongi na Iribu A37. Maman Bijou alobi musa na biso kende super. Merci. Babiso yo soko yebisi biso kenzamba zalaka te se kokosi toyoka kaka te meto santa babetela biso pete tomona ngana témoin ya bolamwa nzambe betuna na yebiso ebela mabe toki na mokili soki yesu te me bakomanga kala combien de fois na lingo zala empoisonné meti lelo naza envie yesu aleki leta na sécurité na yebikisi te me na bombama yelanga piano yelanga gitare yaka tokumisa yesu wapi tamtam yelanga cuivre yaka totombola yesu babiso oyo soko yebisi biso kenzamba zalaka te se kokosi babiso oyo soko yebisi biso kenzamba zalaka te se kokosi toyoka kaka te meto santa babetela biso pete tomona ngana témoin ya bolamwa nzambe betuna na yebiso ebela mabe toki na mokili soki yesu te me bakomanga kala combien de fois na lingo zala empoisonné meti lelo naza envie yesu aleki leta na sécurité na yebikisi te me na bombama yelanga piano yelanga gitare yaka tokumisa yesu wapi tamtam yelanga cuivre yaka totombola yesu Bonjour la famille, oh tu es dans la chambre numéro 8. Oh il a dit mon pension est dans le numéro 9. Ah ils ont un couloir, oh on est dans la chambre à travailler, bazo sala awa. Na couloir au bozo monati na suka kuna tu es dans la douche ya bapaya. Hein donc ça nous va bien aux toilettes ya bapaya. Et puis en face nanga awa tu es dans la cuisine ya batu nyos. Donc sozo là na 8 awa. Cuisine est en face. Bapaya na ba wanukinde pour se soulager kotoyo ceux que ozola awa na ne wana mokende kosi okende bana kosukola awa wana kolamba liboso Maman Bijou alobi oya awa ezanoka $5 par jour chambre numéro 9 $5 ya pamba olali awa ça na $20 par jour balobi kokitisa te kolongola te tobanda yango na 25 suka 20 soso nini awa makouloir cuisine eza awa mpona likolo so tomati bachambre numéro 7 bachambre numéro 4 numéro 3 numéro 5 chambre numéro 1 ezalaka na c na rez-de-chaussée chambre numéro 6 ezala liboso eza na entrée na yango Maman Bijou alobi biso auberge na biso eza na bacondition ya yaka osala séjour na opo Maman Bijou osala séjour awa